Zoumel 1000 ezopel ki sabiso makambo. Soki ngami ko na komi botu nanga so na komi ndeni. Ngami ko na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo kolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de il y a soki ezaka soki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte un volcan. Bien moya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpwasa. Isengeli koyeba ete lisanga lia sanko pe bayi ekolo Belgique bandimi sikawa obokondi ya Félix Tshisekedi pambate yempenza asilama kikopo nama na bayi mboka. Les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Que si l'on voit un lion débordé de gentillesse à l'approche d'un troupeau de brebis, il faut s'en méfier, car cela n'est pas l'expression de l'amour qu'il éprouverait envers le troupeau, mais plutôt celle d'un appétit vorace, dissimulé derrière un simulacre de compassion qui cache mal sa réputation de prédateur. Et lorsqu'un prédateur se met à jouer au vigile ou au protecteur dans la proximité de la bergerie, il revient au berger de redoubler de vigilance. Monte un volcan. Bien moya bien. Keba. Papa Bouddha à la lité, Papa Roger à la lité, Maman Rosalie à la lité, Mazali Koukimela, oh Pepe à Kosamate, Yalokuta Yabaini ya Kongo, oh Nabula Landate, Fabisco Yalokuta Yabaokosa, Amakalamba, Radio Zoumel ezali kosala mosala makasi. Zoumel ebimisa lokuta ya kwanda kwasa. Zoumel ebimisa terminator kwasa. Hotel Ngala kota retraite. Bonjour, je m'appelle Mamik Boji. Je suis la maman des enfants de Vital Kamere. On est le 12 avril 2020. Cette vidéo, je l'adresse d'abord au Raïs. Souvenez-vous de la promesse que vous m'avez faite en 2010. C'est le moment de la réaliser. Mon dernier fils vient à peine d'entrer à l'université. Je n'ai pas les moyens de payer ses frais scolaires. Vital Kamere est en train de perdre sa vie à petit feu. Il est dans une pièce sans fenêtre avec 20 personnes. Intervenez s'il vous plaît. Merci, car je sais que dès que vous allez voir cette vidéo, vous allez intervenir. Au président Félix, je demande d'user de bonté envers votre collaborateur, s'il vous plaît. Aux représentants de la loi, je demande la liberté conditionnelle
pour M. Vital Kamere. Je vous assure, il ne fuira pas. Il s'est présenté lui-même devant vous. Il a milité toute sa vie pour un état de droit. S'il vous plaît, ne le privez pas de sa liberté. Cela ne va pas empêcher la justice de suivre son cours. Je vous le répète, il ne fuira pas. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux personnes qui sont à la base de ceux qui arrivent à Vital Kamere. Vous m'avez moi-même dépouillé de tout. Vous avez pris mes maisons, vous avez vidé mes comptes, vous m'avez tout pris. Mais je vis et j'ai la paix. Aujourd'hui, que vous n'avez plus besoin de Vital, vous voulez le tuer. Prenez tout. Prenez les voitures, l'argent. Prenez tout ce que vous voulez. Comme vous avez l'habitude de le faire. Prenez. Mais laissez-le en vie. Ses enfants ont besoin de lui. La population a encore besoin de lui. Laissez-le en vie. S'il lui arrive quelque chose, cette fois-ci, vous ne vous en tirerez pas. Ça, je vous le promets. Vous ne vous en tirerez pas. À la famille, je demande de rester soudés dans la prière. À la population, à l'UNC, je vous demande de continuer à croire en sa personne. Il fait l'objet d'un complot qui le dépasse lui-même. C'est un être humain. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais que celui qui n'a pas péché lui lance la première pierre. Merci à toutes les personnes qui prient pour lui. Merci à ceux qui continuent à croire en lui et qui le soutiennent en ce moment. À mes enfants, je vous demande de continuer à croire en Dieu. Il ne nous a pas abandonnés jusque-là. Il ne le fera pas. Je vous aime. Vous pouvez compter sur moi. Comptons tous sur Dieu. Que Dieu lui-même continue son œuvre. Merci. Il y a une belle sœur de Vital Kamere, dont le journal Télénon, parce qu'elle appelle Madame X, qui a bénéficié d'un contrat de 9 millions de dollars américains. Aza entrepreneur T, Aza la société T, Aza la Keloko T, mais dans le cadre des projets 100 jours, le magistrat a sorti un dossier où la belle sœur propre, selon le journal, je cite, de M. Kamere, a signé un contrat avec la République démocratique du Congo de 9 millions de dollars américains. Je vais vous lire d'ailleurs les lignes de l'article. Regardez comment le journal écrit ça. Le magistrat pose la question à M. Kamere. Vous connaissez-vous Madame X? Kamere dit oui, je la connais. Qui est-elle? Oh, c'est ma belle-sœur. Ça, c'est le journal qui dit, c'est l'article. A-t-elle une fonction officielle? Non, elle n'a aucune fonction officielle de la République. 9 millions.
Comment alors a-t-elle signé un contrat de 9 millions de dollars américains pour le compte de la République? Les journaux précisent silence radio. Caméra Kangabezal Kambakolobate. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres journaux et relevé les lots. 9 millions de dollars américains, les amis. Et quel maboko belle sur la Vital Kameri? Selon le journal. Bandeko. Pour avoir le vaccin de rougeole ici, Batubazako Koufa, le Congo avait besoin d'1,5 million de dollars américains. Sous le régime de Félix, cet argent n'était pas sorti. Mais Kamere, il prend 9 millions de notre argent. 9 millions de notre argent. Il va donner à sa belle-sœur, qui n'a pas de fonction officielle. Je vous prends un autre journal, Katanga Post. Il révèle ceci. Il révèle que dans le dossier que le magistrat a, M. Kamere doit justifier plus de 300 millions de dollars américains. Et le journal révèle que, ce qui a solo, ce qui a Lokuta, que les enfants, chacun avait sur son compte 10 millions, 10 millions, 10... Si ce n'est pas exagéré quand même, ça ce n'est pas moi, c'est le journal. Il y a une image qui circule dans les réseaux sociaux où vous avez les gouverneurs de la province du Kasaï central, qui est un grand ami à moi, M. Martin Kabouya, que je salue en passant ici. Kabouya se plaint dans cette vidéo, gouverneur des provinces. Lorsque vous lisez les projets 100 jours, 32 millions de dollars américains avaient été sortis pour la province du Kasaï central. 32 millions de dollars américains. Kamere, sur les 32 millions de dollars, la province du Kasaï central n'a reçu même pas $1. Ce n'est pas moi, c'est le gouverneur de province qui se plaint. Et ces dossiers avaient été mis sur la table. Batuni Kamere, 32 millions Yango et Bimaki. Na Kasaï, il y a par exemple une route, je crois que c'est la route Kananga, qui va vers Dimbelengue. Ça, c'est le gouverneur qui parle. 9 millions de dollars américains étaient prévus pour asphalter cette route-là. Pour arranger cette route qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Bandeko. Attaque au Kombola ya Pamba. Kamera Komboli Sangote. 9 millions de dollars pour la Kombo. Ils ont à semblant à Komboli. Kamera n'a pas fait ça. Et le gouverneur se plaint. 32 millions de dollars, je parle de 32 millions de dollars américains, étaient sortis pour la province du Kasaï central et la province n'a rien reçu. Les dossiers Bacheli Kamere, mais ça va tourner Kamere, Mongo Kewap, Bajono Babi Kamera comme Kolia Monoko. On a mis sur la table les comptes privés de M. Kamere. Ça, c'est encore le journal qui le dit. L'argent était logé sur un compte public à la Robank. Kamere a ouvert des comptes privés à son nom. Certains en Grèce, d'autres en Afrique du Sud et ici à Kinshasa. Et il y a des preuves, le magistrat a mis sur la table, des preuves de virements. 20 millions de dollars et l'on a compte c'est un trésor public et qu'il y a un compte privé à M. Kamere. 30 millions et l'on a un compte public qui est à l'État et qu'il y a un compte à M. Kamere na Grèce. Dans les couloirs des cours et tribunaux annoncent que des centaines de millions de dollars américains ont pris une destination inconnue. Là, je suis encore au niveau de ce qui s'est passé au tribunal. Bandeko, les faits sont accablants. Les faits sont accablants. Ndeko Kamere Balobi a commis Baba. Babi Missi dossier. Et que what? Baba. Babi Missi Balobi magistrat a Kala na pul. Moi na maya lié na ndenga ko. Ah, mais expliquez bien qu'Alun l'a gagné, c'est à garantie à 3 ans. Nous avons voté qu'elle est le pango. Ah, qu'on dit ma. Non. Tu n'as pas ça, bah, calcul, là, il est là, c'est vrai. Mais yo, ça va se relater l'inet, vraiment. Donc, ça va faire l'art au tchèque l'inet. Bon, c'est tout le monde. Oui, tu as fait un choc avec qui il faut.
Ebanao, okozela tro mama Ebanao, okozela tro mama Lokuta itunda bango na monoko, promese ndenge na ndenge. Nakosombela yo lopango, nakosala nyonso lingaka Sala keba chérie, zela mokomboso azangaka nyonso Luka oyo motema elingi, azala malere to riche Ebanao, okozela tro mama Kondima bindimela te chérie, talanda kona yeo Esika pe misaka mpanzi, mbutu etonda makambo Ngai na balaka te na ntina mpona mikoka na ngai yo Naboya kaka na nzoto, libete ya ngai moya Ebanao, okozela tro mama Otamboli na kati ya nzela, okutani na mobali ya Jaguar Olobi ozwi ya yongala Verifie nanu mama Fungola nanu kapo ya motuka Esika moteur ezalaka Banyongo ya banke nyonso etonda Yango nde essence ya voiture Ebanao, okozela tro mama Ozwi mobali ya Jaguar olobi na zwi Verifie nano Butu etonda makambo Onzoko alobaki Lokuta etonda bango na monoko Promese ndenge na ndenge Nakosombela yo lompango Nakosala nyonso lingaka Sala keba chérie, zela mokomboso azangaka nyonso Luka oyo motema elingi, azala malheureux to riche Ebanao, okozela tro mama Otamboli na kati ya nzela, okutani na mobali ya Jaguar Olobi ozwi ya yongala Verifie nanu mama Fungola nanu kapo ya motuka Esika moteur ezalaka Banyongoni ya banke nyonso etonda Yango ekotambusa motuka Ebanao, okozela tro mama Ebanao, okozela tro mama À tout à coup, ouais, en même temps, oui. Malheur aux imitateurs. Aïe 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 maman nangai. Daniel, Isa toko mama uzito. Yeah. Notre musique est faite pour vous faire danser et vous donner la joie. Eh bien, nous sommes avec vous, car la musique doit donner du plaisir. Et avec ça, tout un chacun essaie de se créer un monde à lui et pour ses propres plaisirs. Hey. Bamasta bakende bakoma kobangisa na mboka muzungwe Abo
bayuma bamasta bakende bakoma kobangisa na mboka mozungwe asira bakoma kolobaloba mpamba bayuma bamasta bakende bakoma kobangisa na mboka mozungwe apotose bakoma kolobaloba pamba bayuma bayanke bakende bakoma kobangisa na mboka mozungwe bakoma kolobaloba mpamba emangwana baindia bakende bakoma kobangisa na mboka mozungwe mariela nakoma kolobaloba mpamba ebampangie bamasta bakende bakoma kobangisa na mboka mozungwe iyo ndongo bakoma kolobaloba pamba edanie bamasta bakende bakoma kobangisa na mboka mozungwe banyango bakoma kolobaloba pamba emangwana bamasa bakende bakoma kobangisa na mboka mozungwe buka mundele aha oh sax ça c'est la vraie couleur aha kangelanga bwato ekotiola likolo ekoinda yoka mokili ezali nde koningana lisolo mosusu te kaka se mbongo odele ya nganga mama mikolo mikomi nde na suka bolingo ozali koboya ngai o mokolo ya yambo nabosanaki kotuna yo oselija date yokoboya ngai sengelanga na bankoko likolo ekoinda tala nazingi maboko na moto kela nitunelanga nani asala mbongo eloko yo mobongisi eloko yo mobebisi nalela ntina nini
ondako ya nganga bapekisanga nde nakota okelani noki nazwa liboma mpasi eleki nakei epai ya nganga kolukami eke mpona zuwa mbongo mama pasi eleki banganga batonda nde lokuta nganga nazwi malheureux lokola ngai likambo ya nsomo nganga asengi nga lisusu mbongo eloko oyo nga nazali koluka desespoir selija defisanga mbongo nadondwa nazali na mvuka ya moto te salisanga na bika otata ya marabu balobi yo nde na nzambe bomonanaka tunelanga na nzambe likambo oyo eloko oyo mbongo eboya ndoi na mokili nalela ntina nini soki olandi mbongo ekosuka se olokota bibembe ya nsoso na fulu ya kingabwao moto asala mbongo atika mpasi na mokili yo mbongo tokofunda yo na nzambe mbongo 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 outa wapi yo mbongo mama na yo nani yo mbongo nayokaki lisolo na yo na bakulutu bakosolola bazali kotonga yo mbongo loboko na nkopo monoko etondi na makasu bazali kotonga yo mbongo balobi mama na yo abotaka bino mibale yo nde mwana ya liboso leki alanda yo na nsima bapesa kombo mwasi boningisi mokili yo mbongo l'argent. Ye moko mobebisi mpe ye moko mobongisi. Oh mbongo. Ce sont les CIE en direct de Miguel. Yeah. Mantwika. Attention Yoka. Lukoki. Milongo ya balekisima nanga sizele koki bampaka bakei kosala sentinele koluka kaka mbongo mpo bamileisa
odele ya mokili mikolo mikomi nde na suka kasi balemba kaka mbongo te. O nzambe ya mokili mbongo selija defisanga mbongo na dondwa nazali na mfuka ya moto te. Komona na baninga bomengo etonda makambo mosusu mbongo na ye moko ya mituki botika ye asakana mosusu heritage akuta na kati ya fami olanda ye te okoyiba mosusu heritage akuta na kati ya fami olanda ye te okoyiba mosusu mieke asilisa bato na fami olanda ye te okotikala yo moko mosusu eskrokeri na mbongo ya leta olanda ye te nzela ya makala kelani nakei kobina lindanda ya lwambo nazali na mfuka ya moto te.
motema na ntango ya kosukola ekomela yo. ata kolekinga nakoka te naiba mpo te namona mpasi likolo ya mbongo. mokolo ezali fungola ya bisengo yango mpe pase partout ke bamama. mokolo ezali fungola ya bomengo yango mpe ya prizo na kosele te. mokolo ezali fungola ya bomengo yango mpe ya cimetière na kosele te.
matondo ndefisanga angambanga nakwaya kozongisa nazali na tembe na bambanda nalingi nayebisa bango ngai mpe nakoka wana bakobanganga matondo ndefisanga angombongo nakoya kozongisa nazali na tembe na bambanda nalingi nayebisa bango ngai mpe nakoka wana bakobanganga matondo papa bikisa ngai ngelele esi abuki nga makolo awa milio ya sango iyeko millionnaire matondo ndefisanga angombongo nakoya kozongisa nazali na tembe na bambanda nalingi nayebisa bango ngai mpe nakoka wana bakobanganga lokola kane ya shek ezali na ngai atako na bankelome ya esila bango bakoyeba te soki boyokisango bakangi nga mboka mate banyongo elekanga na bakelome ya esila lokola kane ya shek ezali na nga atako na bakelome ya esila bango bakoyeba te soki boyokisango bakangi nga mboka mate banyongo elekanga na bakelome ya esila ezali nanga atako na bakelome ya esila bango bakoyeba te soki boyokisango bakangi nga mboka mate banyongo elekanga na bakelome ya esila Via mosolo mingi na mesa na tere Via moyekedi na kokatere Na boikoli mwara sepo ya mosolo Eloko yonde somo zabe Boni batika mokiliye sepo ya moyeke Boni bali mwara pele sepo ya lokumu likolo ya mosolo Zimbo l'argent tokowelaka Boni batika mokiliye sepo ya moyeke Boni bali mwa mabele sepo ya lokumu likolo ya mosolo Zimbo l'argent tokowelaka Mosolo eloko malamu Kasike banitu Tango mususu eyaka ndongo Okoyeba te
Boni batika mokili ye sepo ya mweke. Boni balimwa mapele sepo ya lokumu likolo ya mosolo. Zibula argent tokowelaka. Boni batika mokili ye sepo ya mweke. Boni balimwa mapele sepo ya lokumu likolo ya mosolo. Zibula argent tokowelaka. Ya bosolo mingi na besana te. Concurrence na baninga na kokate. Na boyi kolimwaga sepo ya lokumu. La visa la keba, keba. Isengo bya mokili bikosi la kate. Dina nini na wela. Ya mosolo mingi na mesana te. Concurrence na baninga na kokate. Na boyi kolimwaga sepo ya lokumu. La visa la keba, keba. Bisengo bya mokili bikosi la kate. Ina nini na wela. Ya yololendo sena mosola papa. Soki ozangi okei koyiba nyonso korozwa lokumu moninga. Keba omosangwa. Kasi kobosana te mokili ezali mai ya bwatu. Okomata lelo pelo biloko kita. Oyoki elele sala na bima na ibe. La visa la keba, keba. La visa la keba, keba. Pepe sala keba, keba. Sala. Mabona oke papai. Bakate yeye ugo wembani ola ibo yeye ugo mama na mwana lele tolo lilo yeye ugo mama na mwana mwana kelasi aibakate mwana kelasi
osilisi bangana ya Bruxelles bamoni yo na ngana chacho epai ya la reine ya Minata malubobola maluna leli mama Barnabe na ngai sera somo somo asilisi lokumu ya basi yo akomi na ye bisenga senga madame alo na bicha oh ngana leli lele ngana leli oh ngana leli oh ngana leli leli ejolinga tanga te oh mwana mama ejolinga tanga mwana ngai onenela bisusu ejolinga tanga te oh mwana mama ejolinga tanga mwana ngai onenela bisusu okosanta yango amama ebonga elusimba mama ebonga lusimba tata ebonga lusimba mama bonga lusimba tata ekwasa ekwasa kwasa kwasa ekwasa kwasa 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 ebonga lusimba tata amure selio na lome oh pichu masua. Mes chers amis, attention, attention, il y a les pickpockets. Dido, Dido. Amino Yale, Gabi Zongoe. Bakule bakule oh Izapango Malaleli Sabi Matobo Oje Panzo Omoi Mama Olikoyo Mana Banzi Olipanga la pena no pene pene bakule bobo oya Lucas Mbongo. Eh mama ye, on m'a volé mon porte-monnaie. C'était dans mon boubou. Quelqu'un est parti avec. Je vous assure là, moi aussi, j'avais quelques sous là. On m'a même volé mon Weston. Ah, Banamai, il faut faire attention. Hein? Ah, ils sont là. Bazoka baba playa bato. Mama na bana, natikaki kaka mbongo awa. Mutu mususu azali te. Kaka ngana yo na bana. Mbongo ikeyi wapi? Bakule bakule oh. Bakule na Kinshasa. Ngona Brazza. Centrafrique oh. Kule na Gabon. Bakule na Abidjan. Madagascar oh. Kule na Mali. Olipanga na pena no pene pene bakule gogo. Là, c'est cliché. Au salon et de profil. Itaché, mobali nalingaka mpote tobalana. Baboti baboyaki ye, po azangi bongo, bafinga babeta ye o. Bakanisa ye o, oye aboya ngai, baye kobalisanga o. Na jeune homme moko ya mbongo mingi ye amour forcé o tosali na ye o mariage na intercontinental o amour intérêt o asombeli papa nanga lopango na lemba o nakamia toyota o po esalaka mombongo Kinshasa Bazaire o alanisanga mabota o
nakomi na nivo ya basera mpimbo nzoka mbongo nyonso oyo wana asakanaka na yango ya ye te abukaka esaleta bakanga ye batia ye na prison babotola tous les biens na oyo asomela baboti banga batianga na mpasi ye lelo itashi akoma na mwamwa yeo bayaya nanga bakoma koboya bana nanga ata bana nanga bake kosenga mbongo ya kelasi bakopesa te babungake mpasi oyo bango nde bano bamonisanga yango nalelaka itashi azonga lesika oyo tozalaki ye itashi amour forcé amour intérêt eza mabe itashi bolingo ya mbangwa oya mbongo eumelaka te amour forcé amour intérêt eza mabe itashi bolingo ya mbangwa oya mbongo eumelaka te bolingo ya mbongo ye bolingo ya mbongo soki olandili mobali oyo epai azelaka yango yoyebi te mosusu mbongo ya kisi ye mosusu ayibaka mosusu kolia batikela ye na sani itashi amour forcé amour intérêt eza mabe itashi bolingo ya mbamba oya mbongo eumelaka te amour forcé amour intérêt eza mabe itashi bolingo ya mbamba oya mbongo eumelaka te bolingo ya mbamba bolingo ya mbongo soki olandili jiji epai azelaka yango yoyebi te mosusu mbongo ya kisi ye mosusu ayibaka mosusu kolia batikela ye na famingo itashi amour forcé amour intérêt eza
makambo mibale ebomi mokili mobimba. Liboso ne likambo ya falanga, ya mibale likambo ya basi baninga boti ya matoye. Soki bana mibali balingani lokola bakufa, elenge ya mwasi akoki nde kokabola bango soki akotina kati ya bango. Na likambo ya falanga, nakanisi bino moko boyebi malamu baninga bokebao. Nayebi te o, soki bokodute na maloba mangai, nakanisi pete o. Soki bana mibali balingani lokola bakufa, elenge ya mwasi akoki nde kokabola bango soki akotina kati ya bango. Na likambo ya falanga, nakanisi bino moko boyebi malamu baninga bokebao. Nayebi te o, soki bokodute na maloba mangai, nakanisi pete o. Soki bana mibali balingani lokola bakufa, elenge ya mwasi akoki nde kokabola bango soki akotina kati ya bango. Na likambo ya faranga, nakanisi bino moko boyebi malamu baninga bokebao. Nayebi te o, soki bokodute na maloba mangai, nakanisi pete o. Na makambo oyo kotia tembete baninga bangai oye. Kene pai ya bazuzi makambo bakosambaka mosusu yango oyo. Likambo toko welaka likambo ya mbongo na basi eboma mboka o. Baninga mibali ho tokebaka la vie est un combat oye. Na makambo oyo kotia tembete baninga bangai oye. Kene pai ya bazuzi makambo bakosambaka mosusu yango oyo. Likambo toko welaka likambo ya mbongo na basi eboma mboka o. Baninga mibali ho tokebaka la vie est un combat oye. Hayaya kotia tembete baninga bangai oye. Kene pai ya bazuzi makambo bakosambaka mosusu yango oyo. Likambo toko welaka likambo ya mbongo na basi eboma mboka o.
baninga mibali ho tokebaka la vie est un combat voye na makambo oyo kotia tembete baninga Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotu nanga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini pona radio Zoumel Zoumel 1000 po radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte un volcan, le bien, bien.